Mbote na bino nyonso bana ya Congo baibu meseni kolanda kangai pati la belle ya masolo ya sika. Lelo bandeko na ngai na ye kosolola na bino makambo oyo ezali koleka na kati na mboka na biso. Moko na lelo ezali surprise te, mokolo na lelo na ye kotalisa bino makambo oyo Basile Olongo asili kotalisa biso bana ya Congo na oyo etali nembo na nsemi. Basile Olongo azali ministre oyo azali ya intérieur oyo azali kosala intérim na tango oyo. Donc yambona banda na ko remercier vraiment batu oyo nyonso ba participer na réapparition ya Nemo Ndansemi. Tozali ne sengo ya makasi précisément ngai moko naza koloba na bino awa naza ne sengo ya makasi na moni Nemo Ndansemi lisusu. Batu ebele balobaki Nemo Ndansemi akufa. Batu ebele balobaki Nemo Ndansemi bakanga ye baboma ye na Rwanda avandi na aner asali balobaki lolenge oyo babandaki koloba. Mais biso tozalaki toujours na maîtrise. Nazalaki toujours na maîtrise na yebaki ete un jour Nemo Ndansemi akobima. Lelo o Nemo Ndansemi abimi. Batu o ba pesaki ba information à lokuta ba fausse info. Congolais azali moto na polémique. Congolais azali moto na distraction. Congolais azali moto oyo alingi place oyo bisika avandi e boujaka kaka. Donc aza capable ya ko fonder ba information lo lengi na lo lengi po kaka bisika avandi baye ba ete moto moko boye avandi wana. Yango wana ki Kongomane. Siko Nemo Ndansemi abimi amonani epesi soni. Epesi soni tellement que ndenge na uti koloba Congolais alingi kaka bisika oyo bujaka baye na sujet mususu Nemo Ndansemi kolabo. Nemo Ndansemi aza kosala na Kabila. Nemo Ndansemi azali moto ya Hippolyte Kanambe. Likambo esali bango soni ole ba accepter soni wana ba fondé likambo mususu. Suite ya la diaspora yango bomoni ministre oyo Basile Olongo azwi force ya koleka na bilili aya kotalisa biso ke no Nemo Ndansemi esengeli na ye lokola abima akimaki na prison azonga lisusu na prison. Donc grâce au présidentiel et pesameli na ba politicien nyonso oyo baza na ba prison na ba oyo baza ya kobomba na babima baya na mboka ba travailler ba mema mboka na kimia ye alobi Nemo Ndansemi ako participer na grâce wana te pour le moment. Avant à participer na yango esengeli azonga nanu na prison. Yango ngai lokola na yebi justice na kotalisa Basile Olongo boy. Basile Olongo mutu d'abord avant akota na prison. Esengeli police akanga ye. Tango police akokanga moto wana avec ba preuve oyo police akozala na yango akomema yango epa ya avocat na bango. Donc avocat ya ba policier oyo abengaka procureur de la République. Tango procureur de la République akozwa dossier wana avec ba preuve tope akoluka ba preuve oyo esengeli et convaincre ba juge que mutu oyo to memeli juge azali fautif. Yango wana bakozwa ba preuve wana bakomema yango na tribunal epa ya ba juge.
tangu bakokoma kuna ba juge bakozwa dossier batali baye komona ete moto oyo c'est vrai abuki mibeko na tangu wana bakozwa moto wana bakokondane ye. Moto wana o bakokondane akozala pe na avocat na ye. Tango baza kokondane ye, avocat ne pe aza ko prouver yango ke moto na ngai, client na ngai, c'est vrai, aza innocenté, bakangi ye parce que abuki mibeko. Tango bako condamné na tribunal, bako sala nini, bako mema ye sikoyo bisiko wapi na prison. Bisiko wapi bako condamné soit 3 mois, 6 mois, ça dépend ya condamnation bako pesa ye. Tango moto wana kokene na prison, bisiko wapi tango akoti na prison, lelo bisiko wapi babandi ko compte condamnation na ye. Yango wana ezali to bengi yango processus judiciaire. Basile Olongo. Processus judiciaire elekanaka lolenge na yebisi yo. Lokola ne mwanda semi azalaki honorable toko kene na deuxième processus oye taliba honorable ne mwanda semi lokola azalaki honorable donc azalaki na immunité parlementaire ne mwanda semi azalaki simple citoyen te pona ko condamner pona ko zoyer boboaki kaka boye na prison. Non. Ne mwanda semi azalaki honorable pe aza simple citoyen te. Donc esengelaki na bino avant bokende ko boaka ye na makala na prison ya makala avanda lokola bomesana esengelaki na bino bomema ye bo solola na bandeko na ye ba parlementaire bo solola na bango ne na tangu wana bakovanda basangani babengisi ndeko na bango batali au juste likambo nini oyo baza ko condamnele ndeko na biso. Après na sima bakotala sort nini o bakoki kopesa ndeko na bango soki baboni eke likambo yango eza pe na nzela sort na yango ezali ta mususu bakoki kolongola ye immunité wana parlementaire na sima yango bino bokozwa force ya komema ye na justice. Sikoyo Basile Olongo yebisa biso yebisa ngai mutu naza kotuna yo mituna oyo yebisa ngai ne mwanda semi azonga prison sikoyo na processus nini wapi accusation donc ba accusation oyo yo oza nango contre ne mwanda semi wapi procureur ya république oyo azwaka ba preuve nyonso ya ne mwanda nsemi amemaka yango epa ya ba juge po ne mwanda nsemi azala condamné. Wapi dossier judiciaire oyo yo o établisaki dossier oyo ya justice civile tope ya militaire bisiko wapi bosambisaki ne mwanda nsemi. Ne mwanda nsemi n'a jamais été condamné. Ne mwanda nsemi babwakaki na prison lokola kaka ba mesana konyokola ba congolais. Ne mwanda nsemi aza innocent. Ne mwanda nsemi ne connaît rien.
na makambo oyo nyonso to ezolekana mi bobwaki ye na prison kaka boye lokola mutu azoleka na balabala na selemba ou bozwi kaka mutu moko boye bokangi alekota awa bokotisi ye bongo mutu ayebi eloko asali te ayebi likambo eleki te bozwi bokotisi ye azala aza na raison azala aza na tort bobwaki ye kaka bongo na kati na prison. Alors mutu ya bongo soki asevade akimi na ye na prison, comment yo olobake azonga lisusu na prison? Est-ce que kozonga ne mona nsemi na prison yo mutu ojijaki ye ojijaki ne mona nsemi avant akota na prison ya liboso? Po sikoyo oloba neke non lokola akimaki prison abima, mais c'est lui qui n'est pas mutu azalaki condamné te mais koki kokima na prison. Mutu azalaka condamné yende mutu soka azongi bongo ndenge ne mona semi azongi yende mutu bokozwa ye bobi bon lokola place akimelaki asukelaki akene ko continuer place ne asukelaki, mais ne mona semi ayebite baneni bo pesa ye ayebite justice nini bo sambisaka ye ayebi eloko nini asala te bozumba la mo boki na prison. Yango neza façon o bozo menele justice na bino ou be boza na ba rankine moko boye contre ye personnellement. Yango nde façon o bozo benge la justice ya Congo, façon o bozo benge la bino nde bozo ba intellectuel. Basile Olongo toza kokebisa yo. Fugitif évadé de la prison, il doit regagner sa cellule. Demander qu'elle sort, il regagne d'abord sa cellule. J'ai appelé, comme tout bon citoyen, qu'il écoute mon message et qu'il regagne sa cellule. À défaut de ne pas obtempérer, il sera obligé de demander à la police de le prendre de force, de le remettre là-bas. C'est un autre son de cloche du côté de Joseph Olengankoy, président du CNSA. À la faveur de la décrispation politique, allègue-t-il, Némouan Semi a droit à la liberté, chose dont il a pris le soin de discuter avec la justice. La solution, c'est de la cadrer, de voir comment on peut l'aider pour le réhabiliter dans ses droits sociaux, dont notamment la maison qui est complètement détruite, et voir comment il peut orienter et ses fidèles vers la bonne marche de la République. Je pense que c'est ça la philosophie du président de la République. On n'a pas arrêté M. Manassemi là où il était dans sa clandestinité. Manassemi est sorti de lui-même. Et je crois que l'organe compétent, c'est le procureur général de la République, avec qui je parlais. Et on a trouvé des solutions. Les jours à venir. Bandeko bino nyonso bouti kolanda Olengankoy ndenga sidi kotalisa biso asili kotalisa biso nini asili kotalisa biso ete asolo laki déjà na procureur de la République na Olengankoy bazwaki décision. Donc yambo ne Némouan Semi abima na bilili ndenge to uti komona ye awa Olengankoy asololaki déjà na procureur de la République. Bango mibale bazwi solution ke Némouan Semi ndenge Olengankoy asili kotalisa biso ba encadrer ye na batu na ye o balandaka ye. Donc azonga na ndaku na ye pe na sima bata la situation na ye sociale. Donc bandaku na ye oyo basili kobebisa. Donc soki procureur de la République amoni Némouan Semi oyo ndenge Basile Olongo asili kotalisa biso ete azonga na prison, soki procureur amonaki importance ya prison wana, est-ce que alingaki atika Némouan Semi? Non. Soki procureur a lâché elingi koloba ete procureur atali dossier ya Némouan Semi oyo ekotaki ezalaki dossier moko ezalaki na ba preuve te. Donc ba preuve ezalaki na dossier wana te, accusation moko ezalaki te, dossier ezalaki vide.
taye aiko reconnaître erreur oyo ba vandisaki nde mwana nsemi na kati na prison. Yango omoni tina atiki dossier pour procureur mutandelaka dossier. Alors ye Basile Olongo azolandela dossier wana atanke ki bandeko na ngai tofungola misu na Congo ekomaka kakeno mutu wana azalaka problème na yo quelque part ekaka moni yo ake kofunda yo afuti mo basoda moko mbongo bakangi yo sans preuve bakebwa ko kaka na kati na prison kaka boy ovandi omona peu babosani yo beti 10 ans parce que zakina ba rankini moko kana mutu un individu. Donc ndenge na uta koloba tozo kebisa Basile Olongo kolakisa biso te ke yo leki biso na mayele non na kosenga merci na ba député nyoso ya ba Congo o ba sangani na kati na Congo kuna o ba telemeli likambo ya Basile Olongo. Vraiment merci na bino ezalaka nde boye tango bayebaka ndeko na tango ndeko mususu aza na pasi il faut to sangana, il faut to zala bomoko to tika ba divergence na biso to tika onga za mutu aboye za mutu anani to tika soki ndeko na azu problème il faut ko sangana, il faut ko telemela. Merci na bino nyoso vraiment. Yango bisikanga na suki vraiment na sepeli na ko bima ya nemo na nsemi bato balukaki akufa batikali na soni. Merci na mbuta sitan soni zeno na onyo so sali po malobana ya lobaki yango ekokisami. Vraiment merci na onyo so bosili ko landangai bo continuer ko landangai bo za brancher na komando ko yana masolo nyoso tu masolo nyoso oyo ya politique ya mboka na biso. Vraiment botika la malamu tokomi mbala ya sima. Au revoir.